Ezalaka esengo epai na biso rédaction ya Mag FM ya kokutana na bino mokolo nyonso pona kolobela basango ya République démocratique du Congo mboka na biso tolingaka mingi mais liboso ya kobanda na biso bino nyonso mbote bisika bozwani. Tofungola basango na biso na koloba eke président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton depuis mokolo ya lundi azalaki na Okatanga pe lobi mokolo ya mardi akomaki kuna na Kasumbale sa place ayambamaki epa ya population ya Kasumbale sa tola na ba détail na commentaire ya Igo Luka. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na souci oyo azalaka nango pona population na ye surtout ya koyeba ba problème oyo population azalaka nango tongo midi poko yango akitaki na Okatanga mokolo mardi kuna na mboka Kasumbale sa esika oyo wapi ayambamaki na famille politique na ye Union Sacrée oyo bandimaki komema ye pona deuxième mandat na République démocratique du Congo. Loyembo mabina nyonso ezalaki au rendez-vous pona kolakisa bolingo oyo peuple congolais ezalaka nango na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bisika nyonso abanaki kotambola message ya population ezalaki se moko ya kosima ye pe kopesa ye deuxième mandat. Liboso eba électeur na ye Félix Tshisekedi asengaki na population baeba kopesa ye mandat ya mibale oyo akoluka kosisa ba projet nyonso azalaki nango surtout pour na koluka développement ya République démocratique du Congo. Selon Félix Tshisekedi ya solo vie sociale ezali na malamu te kasi volonté oyo azali na yango ya koluka ko changer République démocratique du Congo surtout ya koluka ke mutu nyonso azana kimia bisika oyo azwami yango asengaki lisusu na peuple congolais a accompagner ye mingi na ba action nyonso ozali koluka ko sa la République démocratique du Congo azalaki bongo accompagner na distinguée première dame Denise Nyakeru pe bazo continuer ba séjour na bango kuna na Okatanga pona ko continuer kosolola na population. Awa etikali quelques mois pour que élection et cela na République démocratique du Congo population congolaise. Et mituni motuna ya koeba tourner au Félix Tshisekedi akomi ko sezali kaka pona élection topé ya koluka pena koeba pasi pe ba problème oyo peuple na ye ezalaka nango. Congolais fungola miso. Tolo bela siko na o etaliba élection Moïse Katumbi seni et rejetaki candidature na ye po akotisaki ba photocopie kasi mokolo ya lelo mercredi nde bandimi candidature na ye po basengaki ba originaux pe amemi yango tolanda. Après avoir déposé mokolo mardi candidature na ye na commission électorale nationale indépendante seni na Mokuse opposant Moïse Katumbi pe président et parti politique ensemble pour la République ba dossier oyo équipe na ye ekendaki nango kuna na seni pona ko déposer candidature na ye ezalaki nzoka ya ba photocopie yango commission électorale nationale indépendante seni bango baboyaki ko réception ba dossier yango nyonso pona ko senga ba dossier originaux. Likambo ya kokamwa ezali que entourage ya opposant Moïse Katumbi bayebaki te que na seni pona ko déposer candidature il faut ko mema dossier originaux topé commission électorale nationale indépendante esengaki kaka ba dossier originaux na Moïse Katumbi na sima ya koboya ba dossier photocopie ya Moïse Katumbi équipe na ye ekitaki mbangu na Lubumbashi mokolo mardi soir pona koluka dossier nyonso originaux enfin ya koya nango na Kinshasa mokolo mercredi pe bayaki ko déposer candidature ya Moïse Katumbi kuna na seni et réceptionnaki ba dossier originaux ya opposant pe président ya ensemble pour la République. Nayango essaye na bino koyeba que désormais Moïse Katumbi président ya ensemble pour la République a commis candidat président na République démocratique du Congo. Ba opposant ebele esi ba déposé ki ba candidature na bango na CNP population emituni motuna pourquoi pas opposition bango nyonso bayo kana pona ko déposer candidature ya moto moko oyo akoki ko représenter bango dossier à suivre. Congolais fungola miso. Toujours dans la candidature na course présidentielle, Martin Fayulu Madidi Lelo avec un partenaire idéologie à Kitaki na base na Mobimba pour na ko déposer candidature na ye. Tona na ba détail na commentaire oyo. Ndenge kaka boyebi tozali ko pusana na maponomi batu nyonso bazali ko milengela
yango wana depuis bafungola ki ba dépôt ya ba candidature ya ba candidat président de la République ba tu ebele ba kende ko déposer ba candidature na bango ndenge moko pe lelo mokolo ya mercredi le 4 octobre ndeko Martin Fayulu Madidi a décidé ki ya kokende pe redéposer candidature na ye na o etali course ya la présidentielle. Yango wana azalaki accompagné na base na ye nyonso babandaki marche banda na siège na bango kuna na enseignement malembe tina seni place oyo akendaki ko déposer candidature na ye botala ndenge bande ko poussa la malembe na base na ye bazalaki na esengo po bayebi ke maponami oyo bakobeta yango dada. E bongo na o etali ba députés nationaux na ye toyebi te est-ce ya kosuka wapi po ba candidat députés nationaux ba postulaki na bango te yaki na bitumba ye moko toyebi te soki kosimba te toyebi te toza kotalela toza kozimele parce que côté na ye ya eside alobaki ba député na ye ba postuler te batu bamonaki yango neti batala kaka boye ye moko a décidé a postuler côté ya présidence de la République yango wana batu bazomona ngo compliqué mais batunaye toujours bazali na simana epo baki rotika ye biso nyonso toyebi tozali kolela likambo ya réchauffement climatique mikolo ba milunge ezali somo na bandako na biso tozali kokoka kolala te kasi importance nini ezali na makambo o na o etali kolona nzete tola na ba détail na commentaire ya Laetitia Mizegele. Kolona nzete ezali eloko moko ya motuya makasi bino moko boyebi mikolo oyo réchauffement climatique ekoma makasi na monde entier oyo ezali ko déranger population kasi awa na République démocratique du Congo ministre ya environnement atelemelaki na oyo etali kokata banzete po nzete ezali motuya makasi na vie ya bato. Nzete ezali vraiment na ba vertu ebele na kati ya nzete tozali kokuta oxygène oyo tobengaka CO2 yango esalaka ke mutu a dégager gaz carbonique a récupérer oxygène oyo tobengaka CO2. Banzete pe ezali kobatela biso na réchauffement climatique pona koempêcher po ya mutu ezwa ba problème ya ndenge na ba rayon solaire na yango esengi na congolais nyonso azala na notion ya kolona banzete ezala na ba venu to pe na kati ya mapangu po ezali trop important awa ko ba moi ya makasi ekomi mikolo oyo na Kinshasa ozotoka lokola tozali kosala test ya lifelo ba congolais bakomi konyokwa manzoka nde soki banzete ezali ebele ba moi oyo makasi et quoi empêcher que ba rayon solaire et détruire ba po na biso po mikolo oyo constat pe sali à cause ya ba rayon solaire ya makasi zali ko attaquer batu bazali ko zo ba problème mingi ya ba cancer de peau pe ba maladie misusu na yango kinwa nyonso yeba kenzete ezali motuya soki omesana ko kata nzete tika makambu ya kokata banzete batela nzete po nzete ezali ko protéger na makambu ebele boyoki Mag FM tokitaki kuna na Kinkole pona kotala ndenge nini mbisi ezali kolobama pe kotekama kasi ba pêcheur eux balobaka mbisi o pe batekaka mbisi bango moko bazangi ba difficulté te balelisaki lokole na micro ya Mag FM. Caméra ya Mag FM ekitaki na Kinkole pêcheur pona kotala lolenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Tangu tokomaki sur place tozalaki étonné komona ndenge nini activité oyo esalemaka kitoko makasi. Tumonaki ba sorti ya bambisi ebele mipongo bamboto pe bambisi misusu mike Midomoko boyebi ba médecin ba autorisaka na batu baliaka mingi bio biloko eza ya fresh ndeti bambisi ya mai. Kasi bateki oyo basalaka commerce oyo bakutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbisi ndenge eza boye bango bazouta kosomba ngo na fleuve. Bako somba ngo boye na mbo mukebso to somba ngo talo parce que nzela bazouta eza passe na moyen de transport babaline bafutaka cher aller-retour au monde na mutu ba $50 c'est que ce bon peut bailler faut bateka biloko
cher parce que transport ezocoûte bango cher. Yakokamwa ezalaki que tokutaki créativité moko epai ya ba jeune garçon oyo awa soki osombi mbisi yo mutu oyebaka kosala mbisi ya mai te bango bakosunga yo bakosalela yo kitoko kotoyo service oyo babekaka ngo mbeli poisson tosalaka mbisi tonetoyaka mbisi monde bato bazabouta musika so mutu ayesomba mbisi awa le mosuti akenda nango bambouteillage ekobeba biso siko totiaka table awa toza rebele donc mosala na biso ezalaka tokateli yo so tolongo biloko akati mpo mbisi toprotege mbisi mpo ekeye bien so mpe glace eza otie glace mpo mbisi ekoma bien biso moko tobengaka donc tomipesa kombo siko mbeli poisson mbeli poisson ya pasi ezali que pona kolongola bambisi esika ba pêcheur bazali pe komemango awa ezalaka distance pe ba difficulté ezalaka ebele na ngambu ya ba pêcheur bazali kolela po gouvernement ezali ko soutenir bango te. Mosala pêche eza malamu mais par rapport à ba outillage même au l'état kabolaka soutenir vraiment yango tosalaka ke pona ko effacer ma ba difficulté misusu outillage eza moins lelo zwilo zangi ezopesa pe pasi na bandeko ba pêcheur entre temps baza bato bakoki kobobola pe mboka mwa ndambo na part na bango en tout cas soki chef de l'état ye moko alanda makambo oyo approche nano atala asola na ye nini oyo pe ya koki komona ekopesa ye mayele mosusu pasi biloko akoyeso eke liboso en tout cas Congo mbato ozana esengo awa tokosenga kaka na ba autorité bayeba ko trouver solution na o etali domaine ya pêche po fleuve Congo etondi na bambisi ya ndenge na ndenge soki kaka ba bato ya minene ya pêche ekiti na mboka Congo tokobosa na kolia ba vivre frais ekozala nde bio na bio pe ba biloko oyo ekotekama na talo ya se po etekamaka cher makasi po ko pêcher yango ezalaka na ba difficulté ebele boyoki culture ya kobwaka biloko na balabala ezokomisa bakanivo awa na Kinshasa boucher bakanivo nyonso ekoma nango vraiment boucher et toyebi te awa tokomi na mpoka ya mvula ntango mvula ekobeta toyebi te inondation nini tokuta nango yango Mag FM tozali kotala pe tozali kozimele bolanda. Mikolo yo soki ozotambola na bakwe mingi awa na capitale tala bien. Oko remarqué que bakanivo mingi ekomi vraiment bouché na ndenge ya dégâts ezala ba passager herbe azoleka ameli jito alie mwa eloko akobwaka bouteille to sachet kaka na kanivo surtout batu oyo batekaka pembeni wana na balabala to na ba maison pembeni soki bakomboli salite nyonso kaka wana azotambwisa manyoko to mbala azokosa kotia matiti place moko na sachet to na cantine mais na suka film kobwaka na ye kaka na terrasse yango tozali koloba tozana na saison sèche ekomi kutu na katikati te kasi bakanivo mingi ekomi déjà bouché bongo tango ekosila ekozala ndenge nini pona yango tozali kosenga na bakonzi bazongisa na opération ya kirage ya bakanivo po tango bamvula ekobeta et permettre mai eleka malamu pona ko éviter makama ebele bino pe population en tout cas tozwa conscience totika ko confondre fulu na kanivo po biso moko nde tokozala ba victime soki bobongisi ekosala loko te. Soki obeli kende pe amonganga po a prescrire yo bakisi na ndenge esengaka kasi automedication ezali malamu ata mukete tolanda ba détail na commentaire ya Laetitia Mizegeli. Automédication tope komimelela bakisi sans kosala ba examen ezali eloko ya malamu te kasi bakinwa mingi soki abeli okomona akei komisombela kisi na pharmacie misusu kutu bakendaka plus loin a expliquer kaka moninga ke nazoyoka boye boye moninga apesi ye pe ordonnance na ye ayebisi ye ke ngai pe na bandaki koyoka kaka bongo akokende
kosomba bakisi selo ordonnance oyo basalelaki muninga ba examen. Nzokande ezali malamu te komimelela bakisi sans ko se faire examiner. Kaka ndenge balobaka la santé n'a pas de prix, ndeko kosala erreur te soki nzoto etungisi yo obanda komimelela bakisi sans ko se faire examiner po oyebite maladie nini ezali kotungisa yo okomela kisi mususu nzokande ezali pe maladie misusu nde ezali kotungisa yo. Boyebaka ke bakisi oyo tomelaka ezalaka nanu poison ya makasi. Avant ya komela il faut yeba kisi nini okoki komela pe dose nini ya bakisi okoki komela. Soki santé déranger ki mambango na hôpital to pe na centre ezali pembeni po la santé n'a pas de prix. Bokeba okoya komela bimela mela pe bakoya kokunda yo pamba. Phénomène kuluna awa na ville province ya Kinshasa tozali koyeba te tozokende nango ti wapi bakonzi ebele bacheli yango misu babeti loboko na mesa na ezali kosila te awa na ville ya Kinshasa précisément ndenge biso Mag FM totalaki kuna na commune ya Kinseso kuluna ezali koleka ndelo. Tolanda ba détail na commentaire oyo. Toyebite soki toloba nini na o etali insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Po soki otamboli na bakomine nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna. Tozali na banga moyo na komine ya Kinsenso insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta ide te. Bazo kata batu ezala na moi donc ezokipe na ngote surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo koleka te po nyonso kozala nango ekotika lepa bakuluna okozonga na ndaku na mai na miso. Awa kuluna zokata zokipe te ezala civil to policier tala degré. En tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ba civique. Vraiment to senga ka sécurité ça biso nzela a to lembi vraiment. To ko kana kotambola te bakuluna nzela ezate bangomba to lemi vraiment to senga vraiment lusungi basela biso nzela parce que ndi to za to ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba téléphone moyen bo lekeza te mbongo bo tambola bien te to sengi vraiment lusungi esunga biso a pona commune Kinsenso a population ezana te ba soda o batela batu a ba sala te lokote kuluna ezobunda na butumbe ba soda ba vanda balali na banda balali na ba bureau makasi na bango ba innocent na nzela so ba innocent ba leka kukanga lelo oyo ndenge tosaboye bakuluna bakomi ebele likola sécurité mama ko utoteka akokoma ka pembeni boye bakangi ye babotoli ye biloko po nini insécurité surtout biso awa na ekoli oyo babengaka EPD mukili bazokia kotelema wana bana biya bakuluna no eloko ekoleka te soko ozana ngo même sacha biloko oyo ekoleka te bazobotola bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moyen kaka te bitumba abana soki basimbi kobunda kobeta na basoda bosunga biso po nyonso wana po nini insécurité mabulu yango bana wana bazokoya kobatama na mabulu wana mulili eza mboka batu bavandaka te bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na Kinsenso. Bakonzi bo renforcer nanu basiati na quartier oyo pona ko permettre population batambolaka na sécurité po boye tanenge sali kitorotin makambo ya traitement ezali na kolo nango po bokolongono ya nzoto ezonga ndenge esengaka. Centre hospitalier Dominique Leker a disposé ba matériel nyonso kolonga kono nyonso na ba deta letisa bizekeli. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Leker
eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki tozo kobeta mbela soko ligi enregistré nzembo na yo na ba condition malamu ba cover makambu nyonso esenga pepa ya bino balanga nzembo. Boki Mambangu kuna na 14e rue na studio Liloba oza mobimba musala kitoko. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistré album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Opanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele zalaka esengo oyi na ngai donc la kololo ya koyeba eke action ya Mag FM to bomaka nzoto
topesa merci na notre papa maître Billy Malouwa Cléophas oyo achi onyoso ya qui Enoch Mafuka na montage na zalaki na Francis P tapé kuna na régie na zalaki na notre directeur